nanga où elle disait clairement que Denise n'a pas ça Sandra Mbongo ta pesa ki Mbongo pour na ba congolais ba utiliser ki nde combo ya fondation na yé. Et cette femme là elle parle avec Denise Nyakero. Dans ce cas qui éclaircissement on a c'est que Denise Nyakero nda pesa ki yango et non radio trottoir lokola yé o azozo ba information ba la balle. Et ngai Mbongo na lobaka na machaka ba mote 100 000 je kokwa futa ngeza ndaku nanga o ba buka na voiture nanga. Et pour moi, ce n'est rien par rapport à Vinango Bachaki en jeu. Et pour ma foutre, même Bongo Nazaki catégorie qui n'a pas de boyaki. Les antivaleurs, c'est comme lui qui vient devant plus de 500 Congolais. Aye bisabango ke et le Kowana eza Félix Temta Kriango. Donc Mutumo Kazana Kinshasa, le gouvernement de Bongo est tellement incompétente que ezana Mutumo a signé na Félix. Et cette femme-là prend les risques. Il y a venu en danger pour salir tout un président de la République, s'il vous plaît. Ce qui se compte au lobby, baza ben compétent, baza d'inter au diriger, bolobi to fini bango. Bolobi to fini bango. Anti-valeur, pour lui, qu'est-ce qu'il appelle anti-valeur? À combien c'est la vidéo, mon conga Sandra na ya nazala d'accord na o Félix Sausal. On a bêté la Félix Maboko. Malgré les 300 000, 350 000, financer les Congolais. Congolais, Congolais. Pour moi, je suis fier de moi. Au moins, il y a eu de Congolais qui ont bouffé de leur argent au jet privé, au montre à Richard Mel, au Hermès, Chanel. Ce n'est pas l'argent des Nyakero ni des Félix. Ce sont des bons à rien qui déambulaient en Europe qui n'avaient absolument rien. Et ils ne peuvent pas se foutre de tout, de 120 millions de Congolais. Il y a zéro ça va tout nier. Qu'est-ce qu'il appelle anti-valeur? Pour y anti-valeur, c'est le connaît. Anti-valeur de yé, n'a clique là bas incompétent à con on. Comment poser la histoire moi qui dormir debout, n'a quoi investir. Mbongo na yé après ça moi pour moi chasser les locaux pambaté azumbongo. Si on n'a bien ça qui mbongo on appelle ça moi si yo pour y a que ça scénario on a théâtre pour y mutu on a gagné ni. Ako gagné ni po na mincho eza na nino na avantage ya Félix Tshisekedi eloko yo parce que elongo le bango base ya Vali elongo le bango base ya moi sinaye et ils savent que ba congolais ba se nourrissent na biloko ça sur internet et ça quoi na nyoto par exemple Netflix abimisi film moko boye batu basombi batu nyonso bazana ngo alors ils préfèrent que abim sa film asika acha na cinéma batu ba ke no foot ali susu batala. C'est comme ça, avec eux. Mais aux gens, comment ils ont tenu debout, mouta contredire, yo azate parce que les opinions na yo, mais tu sauté na yo ken na Sandra au lobby, na zoya koloba n'importe quoi. J'ai dit, je suis anti-valeur, mais t'es malade. Fais monter, il veut monter, fais lui monter, comme ça il va m'expliquer ça. Ah, ma takasa expliquer là. Et quoi, à cause de la moi débat, comme maman Sandra. Il faut que éclaircir peuple. Pour tout baser, belé, balingi ba lobo répondre bien, maman Sandra, na lingité ba, et à cause de la maman, entraîner tes débats, mon entre vous deux, tu y bi, bon, ganga personnel, na y bi. Alors, il y a le question, à poser ma question. À poser ma question et vous te répondre. On s'excuse, hein, ma frère, on a vu sur vos un panel. Le débat, merci. Comme elle veut m'affronter, moi aussi je vais l'affronter. Maman Sandra, laisse-moi parler. Non, elle a parlé tout à l'heure, tu l'as laissé, non? Elle a parlé, tu l'as laissé. Elle a parlé, tu l'as laissé. Laisse-moi lui poser seulement deux questions. Deux questions. La première question que je pose à... S'il te plaît, mon frère. La première question que je la pose. Laissez-moi parler. S'il vous plaît. S'il te plaît. Responsable. C'est ça, papa qui était là, c'est ça. S'il te plaît, mon frère. Ma pote était là. Poser une question. Qui a posé une question pour la maman Sandra autorisée, si qui a posé une question comme affronter mes awatés. Alors, papa était là. Ngai narobenga madame ou maman, bien que y a un respect à ma maman, ba ningate plus la finga Denise Nyakero, c'est une traînée libolo à maman naie. Mais moi, je l'appelle maman Sandra Moudimbi. Je le respecte, je l'appelle Sandra. Bon, ici, déjà, moi, on a respecté, on a quoi tolérer dans la life, jamais. Maman Sandra, Limbi Sangang, Menga, n'a quoi tolérer. C'est bon, d'ailleurs, on a s'excusé, on pas frère, on a fait perdre de temps pour rien. Maman Sandra, n'a quoi, Limbi Sangang, en tout cas, vraiment, avec beaucoup de respect, mais n'a quoi, bateau, bateau, bimisa, ba moya, on a la life, la famille, ba na biso.
non na finga pe Denise Nyake reloka bon ta ko bimselanga vidéo yango pour ezapété mais de toute façon on va pas faire perdre le temps aux gens. Je m'excuse mes frères Nakiti nanga, merci beaucoup. Merci beaucoup maman Sandra. Alors Jésus de la Touké. Bonsoir Otete là, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Papa Otete là, c'est quand même triste pour mon ndenge congolais bako kabola biso parce que bako kabola biso na bato yo bako yeba ko tambwisa mboka te. Papa Otete là, notre pays aujourd'hui est dans la rue. La République démocratique du Congo est dans la rue. C'est grave comment on a makambo niveau banda 1960 ti lelo totikala omona makambo ya boyete na ba président nyonso baleka na Congo ezala Kabila oyo tobengaki Rwandais mais ba scandale ya boye na tête ya présidence totikala omona ngote mais kaka pasi pona biso ba congolais likolo soki ya 100 francs to 200 francs oyo zwaka ozoye bateke ba individu ba koleka mais kombo ya pays na yo lete otetela limbisanga na pesoka témoignage ya muki eleki lelo na tongo comédien moko ya ivoirien azo sala live comédien moko yebani ya France awa mais azalaka ivoirien bato ebele ba yebiye azo sala live e ba drapeau ya Congo bandi koleka na live na ye mbala moko azui parole nga pe na sala ki demande na matana live wana azui parole alobi boke ba congolais ba kuti awa soki ba congolais ba mati awa bakoya ko matela biso okoyoka kaka la sapologie fali ipupa après bake na alléluia amen, c'est-à-dire na longola ki na demande na lobi regarde comment on commence à identifier les Congolais. On peut pas identifier biso na makambo malonga mais ba makambo moko inutile. Les individus là bazo diriger biso ba koleka. Mais les pays, le Congo qui est notre maman et kotika là. C'est bien qu'on y a qu'on défende des individus, mais qu'on défende des Congo des alliés importants. Au tété là, ezali buzz. Ezali buzz et à mauvais goût. Parce que là, il s'agit de la présidence. Lorsque vous voyez cette femme, est-ce que vous voyez une femme qui est en détresse? Tant boko tale longa moi soyo. Azui ba maquillère, ba maquillé kitoko, ba bongisi ye suki, alati kitoko, azui saki na ye, alobi direction présidence. Ye moko pe ba lobi akoti na mutuka, akumbi voiture inde ti na présidence. Est-ce que bozo mona longa moi soyo désespéré? Outi kotie la biso vidéo ya maman Gisèle Mpela. Au moni vidéo ya moi so azala ki désespéré. Vous avez vu comment maman Gisèle Mpela était habillée? Ozomona ke moi soyo azana ba souci. Ozomona moi soyo mobile azo kipe yete. Ozomona moi soyo ke bazo tungisa ye. Regardez comment les enfants étaient désespérés. Ndako ezala ki désordre. Ye moko maman Gisèle Mpela. Tito mona soutien. Ya maman Gisèle Mpela libanda. Mais moi soyo amona bolungwa président. Mais tant que vous avez un moi soyo, est-ce que c'est une femme désespérée? Ezali mawa pona ba congolais. Buzz de mauvais goût. On parle pas nanda kuna yo. Papa otete la tozolo ba makambo nda kuna yo te ni anda kuna nga tozolo ba présidence. Moi soyo alongwa akoma na ba barrière oyo ezana kati ya présidence. Yo kaka oyo kuto yibi sans frata la police ndenga kozwa yo papa otete la. Akotuna yo nanu te oyiba ki pona nzala. Pourquoi oyiba ki pourquoi senga kite bako lokota yo babwaki yo na jeep. Mais moi soyo akei na ye eleki en bonne et uniforme. Ba leki siye ba barrière. Tu bake ba pesie kiti avandi. Ba bandi kotuna ye. Et puis papa otete la. Maman oyo asi a koti avandi. Bazo kotuna ye. Alobi bien mais je viens de le peler donc na uti ko benga président. Na bengi Félix donc il est au courant que je suis ici. Bozo benga moi so espion. Moi so bozo benga espion. Vous savez ce qu'on appelle l'espionnage? Tu penses espionnage à koya na voiture na eli bozo présidence?
Yo wana ozobenga espion otete la na ba présidence nyonso kutu ata na ba présidence te na ba place ya ba haute autorité vandaka y a des caméras et il faut oye bango tous les caméras oye entouraka ezali na centrale moko e contrôle kango c'est-à-dire tous les caméras ya ba barrière nyonso eza na présidence tous ces caméras o eza na ba barrière suka nango ezali na place moko o ezali centrale. C'est-à-dire eza na batu bavandaka wana basala kango wana. Bango musala na bango ezali ko surveiller tout ce qui na présidence wana toza na 50 caméras eza na service mobimba. Et vandaka ya azo sala ka ko surveillance avec plein de écrans. O ezo ba face à gauche, ya droite, ya est. Ezo ko surveiller plan nyonso ya lopango wana. Mais vous parlez de quoi? Yo tozo beta masolo anda kuna yo vandaka na HLM tondenge nini. Tozo beta masolo ya présidence. Tomona ka papa otete la Félix ayaka na Élysée awa. Lokola nombre oyo ba pesaka ye atosaka ngote. Tomona ka ba benda mama Denise na tour na epe abendi bana ni bale bakota. Na ba Patrick Muyaya batikala ka libanda. Parce que kombo na bango ezalaki proclamé te na visite wana protocole ya Élysée etika ki bango libanda. Mais on parle de la présidence. Oyo périmètre ya lupango wana ezali contrôlé. Eza contrôlé. Moi so aleki ba étape ya ba barrière comment. Bon, soki azalaki na invitation te. Donc vous voulez nous faire croire service ezalaka mon côté na présidence, il y a plusieurs services. Donc, tous les services de la présidence et la sécurité, bango nyoso ba se mettre d'accord pour ba kotisa moi soti bisika komi. Vous pensez que babenga quitté la dernière barrière il y a présidence pour demander que il y a une femme ici. Azolo baza moi sa président alinga kota. Et puis dernière barrière il y a présidence et que tout na protocole ce qui baza na invitation ya moi si moko. Non, vous voulez nous faire croire ici que ba service à sécurité ya présidence ba koti si moi so ba papa. Bouti ko kitisa Congo ti na niveau yo. Ata kotolo bakake oui, sécurité ya mboka eza malamu te, ba yebi musala te, mais bato yo baza tout autour ya mokonja mboka. Ba yebi musala na bango. Jamais bakoko kotisa moi so ba commissaire bisika ba vandisa ye sans que ba benga protocole ya chef de l'état ba yeba que soki moi si moko azaki na rendez-vous na chef de l'état. Donc vous voulez nous faire croire ici, mais c'est le président Félix bisiko memi pays yo tondima ki to ko komisa ngoboy. C'est la honte. C'est la honte, baisse de mauvais goût. Pona nini Congolais, eza biso papa otete, la faute na biso peuple. Biso, ces gens qui nous gouvernent, ils ont compris. Le problème c'est nous. Tolingi distraction, tolingi bilokoyo. Yango moni bango pe balobi pona ko lalisa. Peuple o pongi to kota na rythme na bango. Mais c'est la honte. Parce que oh ils ont touché République. Institution président de la République. C'est une honte depuis le Congo et Congo. Baisse de mauvais goût. Moi, si je vais foutre la buzz. Parce qu'il faut que je fasse ma réseaux sociaux. Il faut que je fasse première dame à Zofingana. Il faut que je fasse ma cambo à Vali. Mais au tétel, encore une chose, on est le 19. Au tétel, est-ce qu'on qui m'a cambo sango à l'obaki pour le 20? La vidéo est là. Sango nous promet quelque chose qui arrive le 20. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème, Sango? Lundi. Le 17, le 18, les lobby, le 19, le 20. Et là, comme on est au salam à le 20. Mouta au coup faté, mouta au voyager, mais quand le 20. Bien, moi, j'ai le 20. Nangolo Nanza, Bessoto, la mouki le 20, moi, bonne nouvelle, le 20. Kangana, déjà le 20. Vous avez compris? Oui, Malobi, moi, bonne nouvelle, les alliés, maman. Maman, bonne nouvelle, Wana, et ça, bonne nouvelle pour na bango, et cause de la mauvaise nouvelle pour na biso, ba congolais. Okay. Mais, il y a quelque chose, bazo préparer lobby. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut distraire les Congolais. Congolais, le col a zakamuto distraction, bon, bimise la bango buzz. Bakoza la kuna na sima buzz, bakolobe la mwasiwana. Cette femme est bien habillée comme ça. Et puis, azo benga président, mon mari.
Sachant qu'il y a déjà une première dame. Yé aye kobenga président mon mari. Et puis azo lobango à l'aise. Pe moutazo simbe na nzoto te. Ba soda na ba vandi pembeni. Moutazo pousse na brutaliser azate. Comment yozo loba c'est mon mari et pourtant il y a la première dame. Vous voulez nous faire quoi? Ba toi na ba filmer moi soyo sans autorisation. Donc sécurité wana andimi à perdre musala na ye. Oh, il y a qui combien azwaka par mois. A perdre yango na likambo ayebeli mutu na makolote aboka na réseaux sociaux. Ezali buzz. Félix est dedans. Moi si na ye aza dedans. Mais eza buzz ya mauvais goût. Parce que là il s'agit du Congo. Il s'agit de notre pays. Ba préparer yango mabe. Ezali biloko ba amateur. Buzz ya mauvais goût bosali yango malamu te. Congolais to koma na maturité biloko boye eye to boya yango. To boya yango to lobi président to boyi eloko na yo oyo suka na base na yo soki aza mwasi na yo soko senta kie ya biso ba congolais ani mpela kutu to mona ki bana na ye me obwaka ki na aéroport soutien mpela ezala ki libanda bon soki mwasi oyo bokabola kana ye ba plaisir ya biso ba congolais peuple congolais ya ye na kati ezani eza base ya mauvais goût bon échoué franchement il y a que des congolais inconscients. Oyo ba kondima biloko mais ça baise un mauvais goût. C'est la République qui est dans la rue. Bobo sanate sangwa pesi promesse. Merci au tété là. Trop c'est trop Félix. Merci maman on a senti peut-être douleur à moi si mouye na cœur. Donc nzamba pambola bino bonu batu bombu le lamboka na ndinga solo papi cholenga papa fungula micro toleka. Bonjour le panel, bonjour mon frère au tété là. Bonjour. En tout cas, félicitations. Bonjour, en même temps, bonsoir, papa. Bonsoir, ouais, c'est vrai. Sorry. Félicitations à ma maman qui va intervenir. Depuis maman Sandra, Tina, maman Nabiso, Jésus. Maman la marraine n'a pas cela qui bien. Voilà. Il y en a depuis maman Sandra, maman Asuka. Ok. En tout cas, prise de conscience, c'est ça, Makasi. Au tété là, Makambouya. Au fait, nous avons épousé thèse et belé, il y a des choses importantes hein, au bandeko balobi awa. Nous avons épousé thèse il y a moi bandeko et belé parce que ce que tali ndenge au tété là, au comment tali sopolele s'il te plaît. Ndeko na biso mo di sopolele. Azana ni ndeko. Azali yem tabane ko animé radio ya Bendele à l'époque. Ah bon? Ce que Talika ya Vali, ka oyo ya Vali, mon frère, Nalandi, maman Nabiso en Afrique du Sud, qui vraiment proche à dossier, a lobby que, officier ya police judiciaire, oyo interview via ka Beni, bazana garde à vue, Bakene qui garde à vue et puis Babibi na garde à vue, rétrograder bango. Donc ça c'est des choses où ils allaient graves. Pourquoi? Parce que nakaya vali détail to comme aux détail. C'est vrai que famille na baza menacé na Kinshasa pour na ba lobelo côté. Mais moi détail comme bima quand même. Vali apparemment était le convoyeur de fonds il y a autorité est belé, mais surtout il y a Fanny Tshisekedi. Vie entreprise na oyo azalaki nango ya location ya jet, hein? Il faisait louer des jets privés. Donc na entreprise na location ya jet, azalaki ko convoyer mbongo. Donc ko tchelem sous 2 millions, 3 millions et continue na jet et qui Qatar et qui benga paradis fiscaux. Na bamboka wana, il y avait toujours une personne de contact qui koya ko réceptionner valise ya mbongo wana. Alors, ça se fait que Vali a salaki 4-5 courses oyo a convoyé qui millions de dollars na Zanzibar, na Qatar et tout qu'on sort. Merci beaucoup mon maître. Il n'a pas été payé. Il n'a pas été payé na ba course na salaki wana. Et la dernière course que Vali avait effectuée pour nous convoyer Mbongo a réclamé qui, disons, à Longola qui part naïe à Mbongo, où il fallait qu'il batte na ba foutaï.
Et c'est dès là que les ennuis ont commencé pour Vali. Et na dossier Vali wana bazotanga garçon moko Papi Labila. Papi Labila wana apparemment il est dans la sécurité ou dans le protocole de Maman Mat. Donc tant garçon Azolobake, il avait peur de sa vie parce qu'il y a de grandes personnalités politiques impliquées dans cette affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Mais petit à petit, bazo distiller biso, ba vérité, ba piste, pour nakaya Vali. Donc, to l'embate, to tcha pression pour que toute la lumière soit faite. Par rapport à dossier ya maman oyo tete là, nae kondima, omoni histoire oyo, nayo toyo kaka que ba maman na biso, ba bundela mboka, to ba ou ba matana ba panel, bazana mitakala Tshisekedi. Nae ndima keza vrai. Na ba nao chango doute liboso, mais les lots n'a commis de plus en plus convaincu que Moutakala Tshisekedi déjà na ba téléphone ya batu misusu. Parce que avoir la manière dont Batouana Bato diriger Mboka na légèreté au bazanango, na méthode Bato diriger Mboka, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, Congolais, que ça soit du buzz, que ça soit du vrai. S'il faut s'élever pour démettre ses pouvoirs des voleurs, il faut s'élever. Ceux qui t'ont boyo kabandeko babeleli manifestation, il faut sortir dans la rue. So babeleli sit-in, il faut se manifester dans les réseaux sociaux. Régime Moyo, c'est un régime de prédation, c'est un régime des voleurs. Bazana projet mon côté à proposer na peuple. Talandenge bas scandale successifs. Depuis arriver à pouvoir na bango, que de scandales et de scandales, que du pillage du pays. Bazo dépouiller trésor public, ça c'est des bandits. Donc Congolais au Bozana Panel, prenez conscience que nous avons affaire à des escrocs des carrières. Nous avons affaire pas à des hommes d'État, ce ne sont pas des hommes d'État ces gens-là. Merci beaucoup. Prenez conscience de cela. Rassemblons-nous, dénonçons nos réseaux sociaux, parce que tout ce que nous sommes en train de faire dans les réseaux sociaux, et ça a un impact moko auprès même des occidentaux. Vous ne vous rendez pas compte, mais aujourd'hui le monde est un village. Ce qui se passe à Kinshasa, quelqu'un qui vit aux États-Unis a l'information à l'instantané. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui a publié dans les réseaux sociaux. N'ayez pas peur, Kinshasa, n'ayez pas peur. L'ennemi du changement, c'est la peur. Ôtez la peur, faisons que chacun combatte dans son champ d'action, dans les réseaux sociaux, dans les dénonciations, dans les manifestations, pour nous démettre le pouvoir. Yaba Miibi. Il ridiculise le pays tout entier. Lèvons-nous, peuple congolais, lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous. Toko issa Mobutu, toko ici Kabila. Mais pourquoi ça devient une lourdeur pour faire tomber celui qui fait pire que Mobutu et Kabila? Lèvons-nous, lèvons-nous. Merci au tété là. Moi, c'était ça mon message. Et je suis en bas dans Hollanda, intervention. Merci beaucoup, mon frère. Dernière question pour nous, papa, papi. Comparé que pour nous, moni bande konabiso, tous les Congolais, balobi que non, bino bozo condamné pour parce que ndeko nabiso aza mutakasai, mais mungala we azaki na président bazolo ba Mobutu, yepe azaki na basi ebele. Attendre ça au kolobani le monde. Mon frère, nous on a grandi ici. Nous sommes de la nous on s'en fout éperdument. Au moins tozana panel on a habité au Azabo, ça on en a rien à kicker. Les histoires au Mungala, Mkongo, on en a rien à foutre. Nous sommes du côté de la justice juste. Nous sommes du côté des opprimés. Nous sommes du côté des faibles, de personnes qui sont sans voix. C'est ça notre combat. Que tu sois Mungala, Vali o tozo bundela, tozo matela, topé sa version tozo. Naïde kolo na été. Et j'en ai rien à foutre, Nekolonaï. Mais le fait qu'il a été victime d'un crime de sang organisé, en tant que Congolais, je dois me battre pour que toute la lumière soit faite par rapport à l'assassinat et à jeune homme. Okay. S'il faut dénoncer le nom d'un certain Papi Labila, mais il n'est pas seul, il a agi en réseau. Dans le réseau, il y a des membres du gouvernement, il y a la famille Tshisekedi, débat au TV, à garçon.
Et la justice ne peut être obtenue que par la pression, mais une forte pression. Ceux qui va commis à point va convoquer l'officier judiciaire ou va interviewer qui supposé criminel. C'est-à-dire que Congo Brazzaville va subir la pression, il y a un régime en place. Donc il faut, et c'est la preuve que c'est un réseau de hautes personnalités au Baza, une initiative d'assassinat un jeune homme. D'où il faut qu'on dénonce Bango. Babilo Konyo Soba ça pour nous divertir ou pour nous désorienter. Ça ne tiendra pas. Nous restons focus plutôt sur le crime commis na garçon. Nous restons focus sur biloko bateau bateau ça là niveau présidente scandale. Scandale. Mon frère, depuis que le Congo est Congo, on n'a jamais vu ce qui se passe aujourd'hui au Congo. On n'a jamais vu. Et puis, il faut boyer baka. Pour nous chuter. Il faut boyer baka que ce qui les loba bêtisier ou en sur les réseaux sociaux. Batouana, faut pas croire que Bango, baza impliqué. Non. Au moni Batouana, baza impliqué. Félix Tshisekedi et sa femme parlent avec un certain garçon qu'on appelle Dinosaure. Il parle directement avec des triboliums au monde dans les réseaux sociaux. Bazana ba WhatsApp. Ils ont des faux comptes Facebook, des faux comptes dans les réseaux sociaux. Au moni bango ni ozomonana, na ba profil na bango fantôme, ils commentent sur des vidéos et tout ça. Ba finga ka batu. Moi je te dis des choses. Ba finga ka batu, ba za insulte moi ba finga batu so mutombo beba. Les balouba peuvent interpréter. C'est pour dire la chatte de ta maman. Ba finga ka batu na mnoko mutombo beba wana. La chatte c'est la chatte de ta mère. Bafinga kanaba faux profil, batouana bozomona. C'est pas des gens respectables, c'est pas des gens oh batumsu va croire que non, ils peuvent pas faire ça. Papicho, Voilà. Donc c'est des gens indignes, c'est des gens qu'il faut dénoncer. Yango moni basala promotion, il y a anti-valeur, il y a insulte. Mais le lobado subir oh babengaka retour, il y a bâton. Okay. Donc, Congolais, soyons debout et merci pour la parole au tutel. Merci, Papito, on est ensemble. La marraine. Oui, papa. Hey, au Matinga, vraiment. Na vende belé na umeli. Ok, merci, papa, au tutel. Andengo pesinga parole. En tout cas, na le ba mingité, na le ba kakake. C'est vrai, en tout cas, na moni bande kona biso. Bonsoir, na bande kona surtout bazana panel. En tout cas, na moni bandeko ba mati na kanda vraiment pour na likambo yo et pimi na toile ya moi siwana. Mais ce qui peut être zaki vraiment na kanda wana pour tout ça la ba meeting et tout ça la ba soulèvement et kozala kitoko makasi pour na mboka na biso kende liboso pour na moni na makambo ya pamba pour likambo so totali bien otetela eza penza buzz kolobake était Félix asali buzz wana pona yemoko en tout cas pona ngana na le bien eza lokuta soki moi wana c'est vrai que azaki aza moi si ya Félix pour ya kosala buzz wana il faut kaka yaka na oya pona oya na so totali bien ezali zone toloba ezali zone rouge moto ko yaka biya ya kaka bongo ka te ozomona so totali bien image wana ozomona ke eza iloko moko loko eza montage eza iloko moko eza réalité eza vraiment faux penza faux likambo penza likambo moko lokuta pour ceux qui vraiment ezala ki bongo ko sala pe bande ye moko to asele mo vidéo na ye musika pour na crédibilité na ye ceux qui c'est vrai que ninga lobi ki azali moi na été aza moi na ye na ngai na mona ke eza na deux volets deuxième volet ezali ke ta muso ko zala aza na ye malade pour na côté maladie à cause de la paix malade mentale abika kate que na kende kaka na signé kaka parce que moto vraiment monique côté na oya ndemo biso moto zana na poto awa o telebika kutulu ke na Champs-Élysées ko lekela na wapi pour ils a déjà zone moko contrôlée ils allaient contrôler mais yawo ke moto ake penza ti ou bien ça montage ou bien ça ya solo aza makango ya Félix montage pour na ngezali montage ça ya solo aza makango ya Félix c'était hein Otete la tika maman loba ya les opinions na ye tika to voilà te nga mona diriger ma mester muta ko pinsa ngana live na tout question te sorry papa sorry za opinion nanga maman zoboya
eza opinion nanga nde nalobi ke nde pe papa alobi ke Ninga na droit na la finanga aza na droit poser question mais les autres contredire opinion na yes mpo na ngai eza lokuta eza vraiment ozotala bien ke ezali buzz soki ezalaki ke mwasi wana c'est vrai ke azalaki mwasi na ye na kote oyo ozokende wana komitika mpo bagarde républicaine eza lokola okokende okozonga te fo banga bon soki lelo ne bolobi ke aza mwasi na ye aza na mwana atalini mwana te akende kaka boya akende komitika mpo na place abongo neti na poto aoke bongo vraiment okozonga te bakotire yo bakoboma yo mpo ezali zone rouge ezali zone contrôlée ozomona mais aleki nyonso wana tu aye avandi wana abandi koloba ka normal bandi ozomona te eza biloko mo ça ne tient même pas debout eza makambo kutu to vandela yango penza to lobela yango pe mingi te po ezali vraiment ba banalité o koloba kete Tshisekedi asali yango po makambo Tshisekedi akosala pe ebele po abarre soki abarre likambo songolo pakala nde peuple azoloba makambo eza ebele ezaka wana te parce que oyo eza vraiment ba idiotie oyo ezali vraiment idiotie wana ezali présidence tozolobela makambo ya mboka namoni bamama balobi batomboki mais totombokaka vraiment mpona politike ya mboka na biso totelema totika kolala bapongi totika bapasere batika kolalisaka biso bapongi totelema tobundela mboka na biso soki basali malamu tolobi ke kote wana asali malamu kote tomoni ke asali mabe totelemi tolobi nde tozoloba ngo na kanda ainsi qu'on la marine grand prêtre César Gandi yo za information oyo eza pe sur place matin donc kubanga te grand prêtre César Ngandi na moni opoza wana donc bon ok mama la marraine parce que ndenge to balobi te ezali Tshisekedi est-ce que mutu moko amemeli biso preuve ezali te preuve moko ezali te bandeko nanga preuve moko ezali te mama na pe kozala pe mutu pe mutu troublé asigné na ye pe kaka akozala pe nde balobi kite ke asali maquillage mutu pa kozala maquillage mais aza malade n'est pas dit que soki mutu aza malade nde ifami akendeka na fulu non awa na poto tozomona pe bato baza ba malade mentaux mais alati bien aza na ye bien sauf kaka batambola na bakarte soki osali likambo wana ozwi problème na police mais bazaka toujours normal propre pe batiaka bamaquillage ozomona mais mpona koloba likambo oyo mpona nga ezali buzz ezali eloko ya lokuta eza vraiment eloko moko ça ne tient même pas de voir tolobelela yango tovandela tobanda kodebatre yango ebele bandeko tolamuka tosolola makambo ya bien tozala na kranda na bakonzi na biso bazoyiba mbongo ya gouvernement na bakonzi na biso bazoyiba mbongo ya gouvernement mpona koya kopesa bato babanda koya koloba na kati ya média kofinga kodimine mboka na biso mpo toza vraiment mal vu na bavoisin na biso vraiment yango nde participation na nga loba yango wana vraiment en tout cas totelema mpona nga eza buzz moto ayende biso preuve ezali te soki vraiment ezalaki kazaki mwasi na ye ndenge Tshisekedi makambo bazolandela ye nyonso tunu bela bato babimisa likambo te nde toyeba te bandeko nanga oyo eza vraiment likambo moko fort likambo buzz ya lokuta mpenza buzz moko ya idiotie merci 23 bandeko nanga merci beaucoup maman la marraine. Ok, à toi très bien, Tokos. L'ouvert. Merci. Ouais, pas l'ouvert. Ouais, bonjour, hein, bonjour tout le monde. Nani tout ça là vraiment analyse. Nani tout ça l'analyse. Bonsoir, pardon. Nani tout ça l'analyse mo posé. Na mutalobi alobi avina enga pe na loba avinanga. Ngai na analyse non ça pour bat basolo ba mingi yo à côté ba barrière ba to mingi ba comme na bona cité de loyauté. Bayebi la bonga ngote ba hotela kaka libanda bazoyi kaka o bat bazoloba moi si wana atikali koleka barrière mon côté bato bayebi cité wana très bien bayebi ke aza libanda na face ya commune aza libanda ya libanda donc akomi même pas na kati ngai na analyse na sali ba soda o basala ka garde na première na barrière ya liboso kuna donc na place ba invité bayaka. Quand Bamoni a se présenté tant que moi c'est mon cause, on a analysé on a non sala. A se présenté tant que moi c'est mon cause. Pour na di banda bongo ba kiti zarate ba yambara batute. Pour na zolo ba bato ba yebi place wana en face na ngukuna na ngambo za commune. Prince na katikati za na katikati na ngambo koto nde lopango wana. Ba pesi kiti pour se présenter kaza moi c'est mon konzi aza na ko luka mon mari qui est le président. Bango ba yebi vie privée à présidenté ba garde wana ba yebi te soki président bimara nani ba moni mwasi moko ayeko se présenter que avali mwasi ya mukonzi par respect wana ba bengi ba chef ya kati ya sécurité moto bozo mona lati veste wana
azali moto azalaka na sécurité ya président babengi ye mpo aya koconfirme identité na ye ozo comprendre nga wana eza analyse onga na osala ndenge na moneli makambo nde ezolekela moto wana ye sikoyo nde biso bakongole tozalaka bata matalana eza basurposition na yo oyo mpo expliquer selon yo selon ngai parce que na moto azopesa analyse na ye azomona voilà toke naza contre yo te voilà loba na makambo na nde ngai nazomonela parce que moto ya sécurité na ngai nayebi ye komanda wana oyo alati veste na nayebi ayebani mpe bato nyonso bayebi na bango pays bato nyonso bayebi na bango aza moto ya sécurité ya président du coup babengi ye mpo aya koconfirme identité peut-être à moto par respect parce que bato ya sécurité bayebi te si réellement aza mwasi ya mokonzi te bapesa ye kiti avanda po place nani libala bapesa bato bakiti te wana eza nani supposition na ngai ya liboso il faut toyeba ke mboka na biso président na biso aza attaqué na ndenge nyonso bazolukela ye bazolukela na baniveau nyonso bazoluka nani baboma ye bazoluka balongole na bokonzi bazoluka basale makambo ya lolenge na lolenge tomoni meme bakangi bagénéraux oyo banda osala makambo ya lolenge na lolenge mpona bakweyisa ye nga mpona ngai naomonaka eza buzz te nga mpona ngai nazozonga lokola ndenge basalaki mpo moto oyo aboma Kabila le père ayaka mpe kaka boye parce que ti lelo mpe toyebaka te soki ezalaki nani mpo akotaka mpe kaka boye abomi moto abimi mpe kaka boye ngai nakomona mpe ekozala mpe na bato balingaka Félix te nde batindaki mwana mwasi oyo akende mpe asala makambo na kati toyebi mpe te zo comprendre mpo na ndimi te président to na institution na présidence ke soki balingi baétouffe affaire moko boye bokelinga base ridiculize ntina niveau oyoyo et puis pour la bateau bazoloba bon ngai na ko contribuer mutu te pour la makambo ya Valdi et tout si réellement pena parce que bazotanga komba mutu mo abalobi azala na sécurité ya maman Marthe na rappeler bato wana ke azala na sécurité maman Marthe te atambolaka nde na Anthony pour la bateau bazoloba bongo bref pour na soki vraiment président lingaki a étouffé makambo ya Valdi na mboka oyo toyebi nde makambo ekendaka na mboka oyo toyebi nde bato mosusu mpe bakufa belelo mpe elobama mpe te motu mpe akotelema te ekokende mpe te bosala babuzoba oyo te bosala babuzoba oyo te donc mpo na ngai bato nyonso bazolobaka eza buzz eza na kaka parce que balingi nde président te omoni so balingi yo te ata osali ndenge nini omata likolo okita omibamba bato balingi na bango yo te bakoaccepte yo te bato nyonso bazoloba awa o mboka na biso na ntango akala mpe makambo ezalaka mais internet ezalaka ndenge eza lelo boye te tomona toyoka bamakambo ebele ata ntango wana tozalaki bayamike parce que biso toti na bafamille ezalaki proche na baprésidence na présidence ya papa maréchal makambo mpe ezalaka mpe ya makasi kutu ya koleka mais internet ezalaka nde te internet ezalaka te toyoka biso nyonso ke mama 41 akufaka miso bato bamama misusu mpe babandaki koswana bamama misusu mpe babandaki koswana mpe na miso ya bato mpe bayebi te parce que sera na internet ezalaka te kamera ezalaka te bato mpe babandaki koswana makambo mpe bandaki kobima mais il faut yeba siko soki ozomona lelo oyo bato bakomi kose permettre ya kofinga Félix eza mpo Félix aza tellement motema monene est ce que yebi ke bato babandaki kobanga meme kotanga kombo ya papa maréchal na kati ya mapango na bango pour papa maréchal alakisaki déjà bato ke omeki okufi omeki otanga komba mwasi ne okufi Kagame ndenge azala na atrakaka bato ntina bacanada ntina bamboka mosusu omeki osala émission mobe batrake oyo bake bomelo na mboka ne sika ozali so omoni lelo oyo bato bazotelema bazoparvenir kofinga même président bazoparvenir kokota même na famille na ye eza mpo président aza très large président na biso aza vraiment motema ya monene na baprésident nyonso tozwa akipaka eloko te bakoki kofinga ye na mwasi na ye balongoli na makambo ya politique na ye bakoti na vraiment na vie privée na ye bafingi ye akosoli mpe te akokangisa mpe mutu te mais na époque ya papa maréchal papa na kati omaloba te omoni makambo ozoloba awa soki ezala na bapanele moko boye oyo eza neti otetelaki mafumba ete nde basi basotisaki obanda kala yango na nalobaka nga nasala différence moko ke na panele na nga liberté d'expression tout d'abord yango wana ozoloba makambo na librement et puis nazo soutenir te mais
loba makambo parce que bato balobi lobi pe ba vina bonga pe na solo ba na lobi kaka na yebisi yo kaka na lobi soko ozaki na ba panel moko boye ndozolo ba makambo zolo nde basi ba sotisi yo déjà badakala mais awa lokola mutu nyonso to aza libre ya kopesa opinion na yo na ye yango na tiki yo librement eza pe na ba panel mususu nga na komata kuna balinga ata ngai na matate yo yambaka ba papi cholenga yo yambaka ba matisaka ngate yango wana to combattre ba panel a bongo loba na yo parce que nga nazo loba bongo pourquoi parce que nazo mona tending makambo so sama nde bato bazo mata bazo loba ba koma na na cité de loyi yango to ba mona onka na sango aleki na barrière ndenge nini ba pese nazo seka parce que ne ba koma te ba yebi na bongo libanda na te wana za même pas entrée principale wana za même pas kutu place butala kaka ta place nani na vidéo wana place moi ça na vandi ba simeza ya kubuka na place neta même place ba kota raté et ça na balabala côté ya bato ba yebi place na trebe ba yebi ki za même pas à côté même pas na kata lopango à côté te bato à sécurité à président de ba bimi libanda pour ba bengi bango wana selonga na landel te na tunité mais ce pe na le bina tout na pe na zo pe information pe ya bien mais ngapo na ngeza na ngobes ngapo na nga peut-être uti na Rwanda parce que Rwanda zo luka a Emilie Félix na ndenge nyonso ba opposant bazo luka ba Emilie Félix na ndenge nyonso bazo sala nyonso bazo futa bato lelo bazo loba ke Félix na ni président zo futa bato mais est-ce que papa otete lo yebi ke Rwanda a futa bato armée numérique à Rwanda ezali bazo futa ma tous les jours pour nokitsa makambo na biso mbuka don na mbuka na biso makambo ta ya malamu esala marate ata moko apambe sala marate ata ikambu moko au président Félix asala ta ya moko babetele maboko ezate mais Rwanda zo futa batu bazo leka midi soir pona ko kitsa mbuka na biso pona ko funda biso na institution nyonso kuna ke mbuka na feza boye bazo sala ba pano bazo sala makambo bele ba marche zo sala financier par Rwanda wana bazo mona ngote bazo mona te bobeta ngokara. Donc en gros pour nangai nde na moni likam oyo ezouta soit euti Rwanda soit eza ava mercenaire mo batindie ayo sala Félix Mabe merci mingi na bata sécurité na biso pour encadrer parce que mutu mo a kota na yebite so zo yeba susu mutu mo a kota tina kata présidence na bureau mo na yebite so yebi di solo wana. OK. Merci papa na biso. OK. Ndingo opesi biso mwa idée mususu peut-être tozalaki na ngote boye ndenga na linga pe koyoka par-ci par-là et puis respect ya baninga muta fingo pas zate mais public o elanda biso na se nde juge kabiso nyonso tu nanga mo côté là moi c'est na koti na kati ya cité de loyer te nde ba bazolo bakiza buzz azali banda na balabala to si toyoka ki na remercier o kaka na lobi merci beaucoup le kula opesi biso pe moi idée mususu peut-être tozaki na ngote na sens wana. OK, merci beaucoup. Voilà. Bon, ndeko papa Elon Musk zela nanu une seconde na ozongi malobe pa na yo parce que na moni papa na biso avec beaucoup de respect que je vois na bazaba mbiaka ye aza peu sur place et puis posé na makambo ezole ka oyo wana tozo saluer la présence des grands prêtres César Ngandi clé bois toujours au bisonnier surtout tozaki un peu azaki neti marque mon boy biso botete la kema fumbi to pesa mo ba caméra grand prêtre César Ngandi na dilo lelo balobi nini yazana kin aza sur place to ka imondam comme ça limbisanga pona zongi sa malobe pa na yo papa Elon Musk papa César Ngandi avec beaucoup de respect non honoré on a panel nanga loba. Merci à Otete là. N'était so bozoka. Très bien. Comme net in a film ndengolo merci beaucoup. Petina. Ngamoni nalandi bino yo nalandaka yo nalanda ko hermo nalandi mais webi congolais za mawa mingi hein. Omoni soki olingi mututo bien nini te biso tozalaka wa donc moi je na bomba na raté na za sima ya présent Fachi mais au moins ce bolingi mo konjité ou bien nini ba misusu bazolo baka po baloba na bango tolobi te ke makambo to ezali bien na mboko yo mais sika to witi na sika to zo kende
en tout cas donc tozokende na ndenge bien po bamisusu baza libanda bazoyeba makambo ça fait 4 ans siko banda na zonga wa bozoyeba makambo elekaka na mboka oyo te na bamakambo bato oyo baprédécesseur ya faci basalaki mpo na mboka oyo bino bomona ngo neti liseki. Mais revenons na actualité oyo bato bazali koloba wana oyo bazali koloba wana o mwasi yango akoti na kati mwasi yango bozomona te elongi na ye babipolaire na poto yo kansi ifa longola bilamba babipolaire na poto bazalaki ndaka mosala atambolaka soki azomela bakisi na ye te omona azose faire baide ebele ata babipolaire ata na kote ya bakongole baza ebele ata bahomme politique bamindele ebele baza babipolaire. Mwasi wana aza malade et puis akoti na kati te bato ebele wana baza wana bakota kutu ata cité de l'OIA te bakota ata kutu résidence privée ya président te donc nga nakota na biloko wana nyonso okokota kutu okobanda okota kuna ndenge nini. Mais mwasi wana akoti te azali libanda président soki aye na cortège na ye akotaka na entrée mosusu na entrée bavisiteur ezalaka mpe côté mosusu en face ya station service. Est-ce que mwasi wana akoti na kati yo étranger babengi yo te na kati yo oya oleka première barrière oleka deuxième barrière après okokota susu troisième barrière ezate mais ezali place ba okoti visiteur otiki motuka na obafuye yo après okoki kotambola yo moko na mutuka no na kati te bakopesa siko mutuka ya présidence mutu ezwaka bato ekotambwisa ememi yo soko oza na audience na président obeke pas président donc mwasi wana witi libanda aye akotiti na kati asa na kati te dobino bolingi bakange baviolente feli babomaka bato te aye bo na barrière babengi bato bazalaka na kati parce que lelo soki président abengi yo okopesa deja kombo na yo na kati kuna ntango oya bato ya barrière ya libanda wana première barrière baoyebake oye oza invité ekozala mpe erreur babosono opesa kombo na yo bakobenga sikoyo bato ya kati protocole ya kati wana oyo tomonaki tabo ye mutu akopesa autorisation asuka mpo kota do bakoki koinvite mpo babosono opesa pai kombo na yo bakobenga nde kuna na kati so bapesi na kati kuna autorisation yontan bamoni ye azoloba azali malade bozomona teke bandeko ne baokomaka aza malade akoti na kati te yo okota na kati ndenge nini okota na kati ndenge nini okoki kota te eza impossible do ozana na première barrière deuxième barrière après so okotika mutuka no so ozalaki na mutuka okotika mutuka na yo olobi nini papa César ke mwasi oyo aza malade mais tu es ba bipolaire te mais ça malade bozomona te ke boteli na internet tente ba okoma bandeko ne mais ça malade tu bongo yo siko atako toza mwasi ya président ngo okolongwa na ndako no ye na porte wana ozoloba ke ngana za mwasi ya président po akumbi na car na elatilo ya charisme boy papa César na car wa bon car ezali pembeni wana eza ye epili boloba makambo ni azaki na paka ezali libanda dobino baokanisa voiture wana ezali na nsima eza ye mais non mais qu'est-ce que vous racontez donc yo ye na mutuka na yo oyo ti okoti na présidence okoti ti na kati kuna na mutuka no yasi bakotaka déjà na mutuka kuna mais non mais il faut arrêter okokota na mutuka te soki ata président abengisi yo okoki kotala ye okokota na mutuka te okoya oleki babarrière wana ogare mutuka na yo wana sikoyo mutuka oyo ezala na kati kuna esalaka banavete ya président ya présidence yango mutu ekomema otie pa président ti kuna ou bien nani ata baministre oyo bayaka na réunion oyo ya conseil des ministres bakota na mutuka te dobino boyokanisa donc ezali pula ye ezali donc do Félix yango neti président Félix do tobanda omona ye na Belgique na bamarche donc premier président oyo donc toyebi ye ke azali mwana mboka do bokanisaka aza na baservice te donc yo witi libanda oyali okoti mpe na kati kuna alimaso na kati kuna bakiti ezalaka place bapesaka bato bakiti akofa mais non mais il faut arrêter omoi yango na internet nayebisaka na tele bemission nanga bateau bakosaka bango plus facilement eza congolais parce que congolais aréagisaka par émotion aréagisaka te analysaka te avec Félix akosa chaque jour ekomi lisusu somo akoti na kati akoki kokota kutu na kati ata nani yango soki okei okokotaka te okokota kutu ndenge nini okokota te amoi ke donc bakobe déjà soki bainvite kombo no ezala na barrière ya liboso batali oza nani
o kingandi o koti na deuxième barrière bafouye yo na troisième de tango okota otiki mutuka na ozala nani à part maman Marthe muto mema mutuka na keti pa mwana ne ozala nani ozala premier ministre ozala nani mutuka ekotikala na parking ezala soko leki des barrières après navette mutuka oyo ya présidence ezala na 4 ezala na 20 yango mutuko mema yo tikuna esiko zoke. Donc moi, c'est on va péter. Il faut arrêter. Oui, maman Sandra, monsieur, 5 pesos, tu n'as pas César Ngandi. Moi, je suis pas là pour qui va poser une question. Non, c'est une question pour yo na mataka pour na yebi panel na yebi petit nanga donc nazali à pour OK. Papa César. OK. Bon. OK, ngana kati petit nanga. OK, merci beaucoup. Bonsoir. OK. Bonsoir la famille. Allô, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, maman. Bon, en tout cas, dans les qui quand même, tout sungana, oui, ça va bien. Bon, comment beaux LMP, tout ça. Na liso pole de tetela. Otikinga na umelia wa papa ngai. Na yebi papa liso polele. Makamangunde ezalaka moi ata obosani ngai lekira ngai to solola